Salut tout le monde. Mbote na bino bandeko ba bolingo. Donc, na décidé que na aussi sur la vidéo té, mais oh je suis obligé de le faire. OK? Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Naza victime ya ba yaya nanga ya ba vieux nanga. Vous comprenez? Ba yaya nanga ba vieux nanga. O ba yebanga depuis. OK? O ba yebanga depuis. Naza victime ya ba propos na bango. Vous comprenez? Donc, so yinga na solisara bino na otanga ba kombo na obomba te na otanga ba kombo na bino parce que komi ki mutema mabe. Et wana za pa nga na obenga onsusu ela bolingo te. Wana za ka eza bozo baby sa réputation ya mwana ya leki na bino ya ser na bino. Ya lumbu. Ya lumbu. Yo yebanga depuis. Oyebanga kutu na bota te. Oyebanga kutu na bala te. Tina bali oyebi mobali nanga oyebi nga bien ya lumbu. Ya lumbu. Lelo ba hormone nzoto se développer. Oyebanga nazaka nzoto leke. Nazo leka na ba poussette, nazo leka na ba poussette. Lelo ba hormone nzoto se développer na vimbi. Allez. Oye sigolo ba ke non koma mwasi nanga. Koma mwasi nanga. Na boy nanga. Nana ba raison na boy laki. Oza mbali kitoko oza mbali mabete oza mundu na bien oza garçon bien oza mbali kitoko oza mabete na boy yaki parce que na kina ba raison nanga na boy yaki. Soki nga na boy yaki yo ekomisa yo te mutema mabe po banzela nyonso nga na koleka mutu nyonso nga na kosolisa ale obenga na telefone oyebi wana ya mumi na nga donc bosa na masuru donc soki ozolandela wana mama sa mutu nyonso akoyeba nga donc se kaza mutu azolinganga même ata balinginga ya yo nini oza na mwasi na bana na ndaku ya lumbu ya lumbu oza que oloba obe nini boy mais ekomi vraiment ko zuba crédit ko obengi mona mutu ko luka mutu po ebisa yeke wana mumi na kutu ko toucher kutu te mumi na nga yo yebi batu nga na osolisa masolo na nga na bango yo yebi menga bazobenga nga babenga sera nga zobenga nga Benz na bomba te Benz malata Benz abengi malata bengi nga mais no comprendre te obima na ya lumbu ndenge azobenga bato wana bato moboye azobisa bango ki badéranger yo te yo mwasi na ye donc muta touche yo kutu te po mwasi na ye ozaka mwasi ya lumbu na bato kutu entourage na nga kutu bakamwe question nga na mwasi na yo so na kobi na niveau ke na leka na ngoti na internet na leka na ngoti na réseaux sociaux parce que c'est pas gentil c'est pas gentil soki nazo solisa bino eza parce que naza considérer bino na considérer bino ba ya nanga na considérer bino ba vie nanga so na mo beta bino kara ko so ya sara impoli ya solisa ka batu te siko na solisa bino siko omoni siko le sike komo memanga siko nde na solisa bino ne mo pe ndeni santi to kutepe na nzela ndeni ba photo pe mso sim Congo ale bozo po wana za pona nga no be bozo poignard denga bozo be sa réputation nanga bozo comprendre et pourtant na yebi ke ngana yo ça ya na ngana yo loko kututé c'est pas normal et ça vraiment il y a normalité comportement bozo ça la
kolinga moi c'est ma bête mais oyo comme que na niveau que okende koluka ba relation na ye ba relation na ye okende ko raconter n'importe quoi ko solisa ete il m'a soli mozana ye wana moi sinanga keba papa na vraiment ya lumbu maman comme vraiment ni na moni na comme ma garçon sérieux na ndimalité ko se comporter bon donc na écoute na chance que na yoke yango donc c'est que on loba ngo déjà pas batu pourquoi na solisa ko bi oza ya na ngato sola bien c'est pas gentil na ni comportement na et puis na zo numéro à moi sina yo na okende ko tokele moi sina yo na ebisa ye ke akebisa yo pour ça na sali yango te okende loin pour un niveau yo komi nango kokende ko kale batu na coin donc et ba comportement ton te ba no mona pa ba yana biso na bakini allez azala moi c'est un tel abimana un tel azala moi c'est un tel pourtant ngakutuko innocent donc na yebi na nga banda na ngabwe donc nzoka nde libanda déjà na saka na mobali moko nga na yebite na sapa na nga na obokola bana nga nzoka nde kuna donc bayebi nga na saka madame intel na yebi kutu subulu kutu donc na yebi kutu te pourquoi bosa nga nde kuna bino boyeko allez JF Ifonge susu pareil na ba JF Ifonge Gina Ifonge yo le souviens na pareil beaucoup maintenant niveau ko quand on est na sol ça ko vient na Gino sola bien ane on sala momba buki na yo ano no kalinga ba suki wana vient moi fashion vient moi bien na sola no bien allez okoma ki ko panzanga sang de leona obimisa bino nyonso kutu oyo kutu oyo kutu ko eza mukena lobi susu dans cette vidéo musuna ko tanga ba liste ya mibali obo panzanga sang nga mwasi na bino en plus ba vient nga so isoki ata bato nga na yebite je peux comprendre même son fan moko ba sepelaka na yo mais bino ba vient nga te ba vient nga ti pourquoi obebi sa réputation sert na bino boyeko Gina Ifonge vient nga okoma kitiko benga batu keba yo momi na nga ko toucher te nga kanse kutu yo le quoi age poussani moi mon ba craquement na ba jeune Edi Lumbu pareil ko que do calé batu na coin A86 José 86 pareil vraiment finalement na sali vidéo parce que j'en ai marre ko sala gentil na batu ko solisa batu bien de ko donc so bo moninga na nzela ko bo meka kutu ko approcher nga kutu te po baba solo bozo bebisela nga masolo mutu to solo ne bo ebite so botwana ba projet ni ngana ye non, c'est pas possible. Congolais, pourquoi Congolais vraiment? Bah comportement bah qui chasse on ressemble ça bah fiaba tout que fiaba toi quartier beaucoup moi pas dire ça petit wana mo bina ngana do ba nzoka do toucher no mwana ba tuté bon mais on dit n'importe vraiment ngana ba lobim na bino na poisa et puis ya lumbu na zuli miroir moi sinayo Edi Lumbu na zuli miroir moi sinayo na ngamo no ko tokele moi sinayo yo zo protéger famille na yo moi sinayo bana ya mwana batu olingo baby sa ngana obima no te Edi Lumbu olingi la koma on a réseaux sociaux parce que ozo bomanga donc ça veut dire pas ngana mono au poignarder nga au poignarder nga parce que ça ozo baby c'est la mwana batu ma soleil sous chance moko boy A86 José A86 na tangi kombo na yo pourquoi ngana yo jamais to ko obima lo ngana makantsulu ke ngana to ko obima déjà vous avez ex sœur nanga pire sœur nanga 2 oza ngandiste donc mobali o alala na nganda wala la nganda oza ngandiste yona ya Lumbu Edi Lumbu bino bali ba ngandiste donc mibalo balala na banganda yango nga vraiment litoyi wana ba litoyi na bino ekokai osimba te mais so oya yo simbite mso ya mutu mso ko simba nango soki ba matoyi na bino boche simbite eza na ba raison na pesi bino ba raison
nga jamais na robala mobali oyo a passer la journée na nganda. Chaque week-end na nganda yo simbate. Yo simbate. Nga na mobala se respectaka. Déjà mobali déjà so ozwe na nganda sikoyo. Sikoyo so abali sikoyo pe kese nganda. Ayo kote. Donc nga déjà wa ja point o nga na o lito ina bino simbate. So ki boyebi te pourquoi simbate eza pona yango. Vous comprenez? Déjà, José A86, on a un restaurant. Tous les jours, moi, ça, c'est un restaurant. Jamais n'a au fond de pas moi, c'est et pourtant, vous avez les balles. Les lots, mais moi, c'est donc, tu me respectais même pas. Oh, respectais, n'a pas tout que n'a moi, sinon, tu solo là. On a tout respecter, mais tant que rôle n'a ya maman restaurant, maman ganda, tant que patron, il y a un restaurant. Naki na droit que ba client na ngata ba oya na masolo na bango naza na droit ya okende kokoko bimisa masolo ya restaurant na nga libanda. Vous comprenez? Mais au rebanda ko to respecter ngate que nga na ebi mwasi na yo to sola na mwasi na ebi mwasi no ser na nga pure ser. Mozo na basi tous les jours. Lelo nga na yo na ser na ngesimbite ale komi ko ya ko changa litoi. Nazo lo bango wiku José A86. Oyebi pourquoi na obimisa ngwa poisa. Okolobela bato momina nga ka vidéo ka ngana to sali photo ngana to sali. Photo ka ya pamba to okangi na mwasi. Le temps que mobali ya grande sœur na mobali ya sœur na sura ne bien. C'est pas gentil. C'est pas gentil na ande qu'on a bino na sœur na bino. Et ça, on est santé na yo, na yebite. Siko ozo bamba, bon memi comportement on est chasseur ko sambu sa ba fille, ya ko sambu sa ba petite sœur na bino. Obima no na mwasi ngote, ale ko maka ko beta masolo. Petcha na doba petcha na kitset be comportement kini bon memi ngoti na poto. Obi ki na regretter vraiment ya lumbu na comportement wana. Na sala yango na tsa na réseaux sociaux parce que na ça choqué et puis t'es pas aux yo mon côté A86 na ebiso keba A86 na za mwasi na yote. Obi ki na donc na komo craquer. O solisa yaya bo pesi mukongo apanzo sangu mumina nga. O solisa ndeko siko suna komo beta bino bakara na solisa la subinote. Apo bo lo bakefia na mistula comment Lolendo mistula solisa la batute siko na o solisa na solisa siko bino bien. Na o solisa bino siko bien moni siko niveau comme memanga. A86 okomi koko donc photo apambanga na to kanga ki allez boki baba yebi ke nga mwasi na yo mwina nga mais A86 yo Carole pire sœur nanga même ata boyana na rosa jamais mwasi na yo pour Carole pire sœur nanga o monde bino mbali bwa randoki siko tango yo so publier bongo momina nga siko so Carole ayoki. Pourquoi bolingi bomisa nga boye likambo nga na yebite vraiment ka ni na osolisa bino ba vie na nga A86 nga na robima note ba réseau ezebele 1 oza déjà mobali ya ozaki ex a Carole même ata boboya na Carole a sœur na nga jamais kutu nga na to ko robima mais na photo ka ya pamba nga na to sale photo ka to kangi et comme preuve na yo que ngana yo to bima vraiment pourquoi bo sambu sa petite sœur na bino ko pourquoi bo sambu sa muto a solisa bino bien muto a tchara bino à l'aise muto a solisa bino do muto a sarana bino bien so ifimo azo bude bino comment bude bato suko na o solisa bino bien pourquoi bo ngo sambu sa ngabo ko A86 ya lumbu Edi Lumbu, pourquoi on sait ndeko no boye? A86, pourquoi on sait petite sœur na yo boye? Naza mwasi fo ba linganga, mais bino bo comme ça, ça n'est pas na ngana mo bo sambu sanga. Bo sambu sanga parce que
ngana bino eloko moko ezate et ça fait mal que yaya moko boye bosolaka bien et puis soko zoloba ngo kana munoko ya lumbu na regretter makasi donc soko moninga ko kolobisa nga sute kolobisa nga kutata mukete nanzima ete ke yo muto ko se comporter bon comportement na o namona ko garçon namona ko yaya moko bien calme mais nanzima ete ko koyi ko kokino ko kale batu na coin oyebisa bango likamni na yo na misula nini momi na nga siko na bien soki nga na kina ba cop na nga ponga na ba fia cop na nga kusula masola cop do baby selinga masolo baby selinga masolo donc bino bokanisaka mwasi na mobali so basolika likamukaka do fo bakatana boteki mwasi na mobali mpe akosolisa baprojet bacontener ya banini ifo bamituka bakar ifo ekende mboka boye ifo donc baprojet minene donc bino bomona baprojet bino kongola monaka donc projet mwasi na mobali so basoli projet eza donc bakitisa mwasi coupe boye mobali non Edi Lumbu ya Lumbu kutu yaya wana kutu na moni suku eso correspondre kutu na yote monde na bien ko ya Lumbu eso correspondre na yote Edi Lumbu nini ko kale mutu na ko vraiment o kale mutu bisa mutu wana momi na ngai ko toucher te yo zana mwasi na ndakuti et puis na pesi yo ultimatum donc okobenga batu wana oyo ke panzanga sango tanti Martha benga abenga mistura na comporte yo ozaka mosa ya Lumbu na yebi tendeni nga bi tanti Martha nga mosa ya Lumbu ya Lumbu abengi batu moko boye abi yo zaka mwasi na ye batu na soko babenga batu ninga ngana bi wana eza mwana nga wana Lumbu aka mwasi na ye te yango tanti Martha benga mpona confirme soki nga na toza libala ezalaka te ya nanga vraiment pourquoi obebisa réputation ser na bino boye soki nga na yo esimbi te eza na baraison oyo esimba te parce que oza mobali moko oza ngandiste mobali angandiste mobali alalaka na nganda. Je ne me vois pas avec un gars voilà là en nganda matin midi soir nganda du 1er au 31 nganda yango litoi me beta pote beta da soki litoi soko lingi mwana mwasi yo na ye esimbite ke litoi na yo esimbite eza na ba raison MC ya mutu musu ko simba donc ozala motema mabete soki litoi oyo chafu wana esimbite olingi pe oya muninga simbate ben non mobali na mobali na qualité na ye mobali ebinenga sola kana mwasi okoma kimute ya mabete ke mutu no so akosolisa petit sœur na yo ke olinga petit sœur boya yo ke okoma kokale bato nyonso bakoza tout autour na ye bakosolisa ye bakozala vraiment solo na ye. Ça veut dire quoi ça? Et ça qui me dit à ma bé. Et ça qui me dit à ma bé. Et ça qui me dit à ma bé. À 86, pareil. À 86, on a dit moi si na yo rochanga litoite. Rochanga litoite moi si na aspire ser na nga. Okomi ko webi sabatu. Oh, momi na nga momi na nga mistra momi na nga botungisa bobenga botungisa ite momi na nga donc nga fana na nga shenga na obokola bana ngai nazo débrouiller na ndenge na nga nzoka ndi na bala na nga libanda donc na tambola ko na za femme mariée poni bayana nga ba vie na nga na solisaka bien ba panzanga sango ke nga momi na ba donc nazara ko j'attends l'homme de ma vie. Ah ben non, l'homme de ma vie a rien un jour. Donc, tu attends, c'est l'homme de ma vie. Tu as des bandes déjà dans la balade. Déjà, moi, c'est ma vie, c'est pas normal ça.
depuis le moment genre garçon au comportement qui chasse wana il va petite sœur à quartier obima no na petite sœur te mopanza esango ba tous ba yeba ki yo mwasi yo bima na petite sœur wana oh momi na ngana do ba ka na do ba ye momi na nga depuis le moment ba comportement na sali quelque chose yo bo memi na pote na regretter na comportement mais c'est moni nga ko lobisa kanga kote OK Yalungu Edi Lungu José à 86 Gina Ifonge lobisa kanga kote sur le monde soki bomoni na nzela bolobisa ko na koninga te ba vie ko to ba sambisa nga ba sali réputation na nga bamba ngabo ba exposer nga kenga mwasi na bango et puis ko betaka lisolo et ça passe mais OK ko benga bato ko kale bato ko menacer bato et comment tu peux menacer bato et puis tanga ko subu na mona bato ko bosa nga bon plus jamais na ebiso na nzela et puis na ko exposer sur et puis bato musu balobaka ko kipe na yo te même ata balobi et sala nini mama et au sala nini même ata balobi ko sala nini ngara ko nzima wote na boni nga et nzoto na nga ya vi na nga étant que responsable maman bana responsable on a police bana ba mikolo na ko nzima wote oh ata balobi yango et au sala nini yango mama et ko sala quelque chose nga mobile ko bamba nga caché nga mwasi na été tant que nga na ebike na guta na nga ye santé na ye na ebite totambolaka na nzela abimaka na mwasi moko boye nga na ebite okotambolaka boye po babambi yo molani mpo nini mwasi wana azokanisaka yo mbanda na ye imagine to siko ser na nga bama ya quartier ser na nga tosolaka bien azaka na mutuki wanga na bimaka na ex na ye vraiment obike non nakotika nga na kondima na nga vraiment te makambo ya bongo na kondima te impossible na kondima salita bongo na kondima ngote mutu akopanza osango ke oza mwasi na ye sante na ye oyebi etake nga nayebi na nga sante ya bato te na kondima ngo te ke na vanda te sans rien dire sans réagir nayoki yango une fois leki mais soki moyokayoka yango trop bato bakomobenga nga nga na solisa na ngai yo lisusu te parce que babenga nga awa bayebisanga ke yo oza mwasi ya intel otalaka mwasi ya bato ntango nga na vai na ndako na nga naozela longue de ma vie ye nzoka ndenge nga babalisanga deja libanda nakoma na bamari esprit baolatisa oyo Marie esprit ko mutu musa azoloba ngo boye na moi nzoka nina kuta komisa ko mwasi na kutu nga koza mwasi kutu ko si ba moni ndo bele mutu aza convaincu que oza mwasi na ye c'est kami ayebi masolo na ye donc nga na boyi yango na moi na boyi yango pe na kutu nga koza teke nga na yebi na mwasi na yo Edi Lungu te na mwasi na yo A86 te na mwasi na yo Gina Ifonge te na koyi ko nzima yango te parce que soki na olobela otela nzima yango ekommunauté spirituelle okomisi nga mwasi na mino ya butu na boyi yango oso balobi esala nini yebi keza nango bongo te papa mama eza nzoto na ngai ya vi na nga na boyi na nga bana nga bayebaka wana mobali ya mama eputanga na eloko non je ne veux pas otika nga nalingi na nga te oyo na koyoka lisusu bomona oyo na osala déjà Edi Lungu naza kotokela oyo na porte